bato bazolala bato baolala pongi te nayebi toyebi boza mpe na raison sikoyo ngonga ngo nde ekoki ngam nayebisi bino zali oyo azoyebisa bino oyo eza omba lipasa ngonge mbeli pourquoi kakanga baoyo baleki nga na nyonso bazali nini naza nango nyonso landaka ngai Carly Bello londonien ya Chantoulou Melo Maema nalingi afambarke nga na vieux d'amour na yo nayeba destination bolingo na yo papi kake naboyi afambarke ngongi na kobanga la culture la musique quartier latin wenge wana ne bakobeta wana c'est-à-dire que na bango toujours dépendre na ambassadeur la culture c'est-à-dire Congo oyo awa na kati ti libanda c'est-à-dire côté tout mututu asala mama culture yo tali mama ya Congo do le rambo le quadra ambassadeur nae nyongo ya maboko esimba mosala ngana ye oto kesenekete ya leo ngana nyongwa moto te ya leo ngalikambwa moto te mama elengamboda yo ngana wiye bomala nu moto te ezalaka na nyongo se moko ngana lele nyongo ya maboko esimba mosala ngana ye oto kesenekete ya leo ngana nyongwa moto te ya leo ngalikambwa moto te mama. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salamarambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement.
soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission sur Congo Mokili Internet. Avant de commencer d'abord cette émission, je salue depuis London City, Yamami Kimberly, Nabosani Yote, Yamami Kimberly, Bissomoro Yapalin, Nabosani Te, Yalicien Chibangu, Aline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga. Vous êtes nombreux, Botalanga, Olivier Doumoun à Brazzaville, l'honorable Gaïta Kodian. Un grand merci Nabino pour le soutien. Kevin, Léo, Azabon Nassima caméra, un grand merci Nayope, Anelka depuis Paris, Monsieur James Nabosaniote, Madame Kapriski Nabosaniote, je reçois pour vous Asso Ferrari et Omba et Yana Ngamoko, pété la biso, guitare, vraiment la préférée que vous avez pour tomber un peu au solo là, Topalo là, voilà, tomber un peu au solo là, Asso Ferrari, Topalo là, yo, bon d'abord santé en mouvement et puis ma solo les autres moulandais. Ouais, santé, un mouvement, ils ont pépélé, mouvement Zali en pleine forme. Hein. Et puis on est au grand complet, toujours quartier latin, force. Force. Donc il m'a ramené ce qui est bien. Nous, la production est bien. Il m'a ramené tout pépélé. La nouveauté Pezoya. Et puis surtout, disque qu'on a vu sur légende. Kalaming était besoin de produire à Sika. On n'a jamais déçu parce que chez Kofelo Mide, on a déçu à Zalate. Nous sommes tout pépélé dans la vie, il y a pépélé. Voilà. Il y a pépélé, tout ça bon, Omba, Yomoro d'abord santé, et puis depuis que tu l'as biso, œuvre, surtout bien, on a pas solo vocal, mais tout bien, œuvre. Est-ce que tu as sous bilo bien la légende? On a piscine nous, excellence, monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, Place Azali. Bambote Belé et puis ma collègue tout ya quartier latin na ba fanatique nyonso ya bonne musique na monde entier donc boye baké tozali donc kitoko na question na yo voilà yebake légende les albums yo et au changer ba donner et belé na mitema ba tout na ba via ba message za na kati ils a vraiment un message moko éducatif ils a ba message moko pour permettre bato mosusu ozala galala neka apongi jour mosusu pa yoki number one Kofi Olomide nayebi yo alors boyoka morceau oyo patron apesi donc on a remercier toujours nabi on a vraiment navandi boye bosabi on mazwa merci vraiment patron et puis ba fanatique bozala dessus te bon alobi ka po fayga na loba quoi voilà. Tout ça bon on a flash ou azo ko accompagner ba artiste flash un mot na bana poto mobimba surtout na bana Congo Mokili au Batala Bisso na Paris précisément Londres El Bosona banda à tout seigneur tout honneur na yimuro son excellence monsieur l'ambassadeur Mopao Mokonzi Dobolo King le patron de la rumba na bayana na yimuro et puis quartier latin mobimba ba collègues, ba confrères nous surtout ya quartier latin et puis na Paris na zana na maître Elvis Mumbombo na zana Masalanga Zadio donc basé belé so na ba notanga alo lycée za mulai quoi et puis na pesi bayer na ngambote abali sangoni ya Musako li Blanchard Koto alors mke yangona quoi voilà tout ça nous ensemble tu es bigozo gratter mais Asso Ferrari en tant qu'un artiste ou évolueur au sein du groupe Quartier Latin. Le jour qu'on avait nommé Kofi Olomide ambassadeur, on va ça qui est passeport diplomatique. Et en tant que moi, on a quartier latin, moi, on a Kolo Lopango Kofi Olomide. Et ça là, on a pas reconnaître. Bon, on a eu vraiment, franchement, le jour là, et ça là, on a bien parce que Kofi Olomide a mérité qui. Oh, il y a qui on a ils ont mérité naïe. C'est obligatoire faire gaz parce que mon na Congo oyo, na monde ndoulé, les lotos sont là boy. Mtaliki Kofi Olomide ate et puis na ba œuvre oyo etikala na mitema ya batu mtaliki Kofi Olomide ate to mancher ba monter to ça peut semblanter vous comprendre yemo Kofi Olomide lobi ato inano mboloko mais ndima mbangu na ye vous comprendre ah voilà sikoyo oko inano mutu mais ba œuvre na ifo ndimango donc Kofi Olomide a mérité ngai tangu na zoki nouvelle wana na mona ke liboso na ba geno pour ça ngai kokisami parce que obiso tout le monde ko s'attendre zaki yango wana
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Quadra Koraman, Basali place aux Ali Mokonzi. Donc il a mérité. Mais Omba, oko asofera plutôt, oko zongsana no bana ya poto na bana ya kin mobima bana mons solo voko tsela biso na kati ya album suivant. Solo Foko na chaka na longitima. Hey, non, 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 mon amour. Allô, Flash Musique, tous les gars. Hey, non, 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 ma chérie, mais la scolérée. Oui, 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 ngai aso na pona scolérée. Voilà. Voilà, je suis toujours avec eux, tous sur la Mouké, Omba. Donc ça fait bana poto na bana kino ba mona au moins kala. C'est vrai que fait beau bêta bongo na mikili ya poto et ça là il moi contretemps par rapport à marambo les gars na poto. Bukendagité, c'est vrai que ba voyage ezali mais donc ça fait na bana poto ba talo o ba lingara surtout. Mo logo tela bisoti. La pika qui on a. Demande. Mami Kimberly na Bossaniote depuis London City, la fondation Marie-Jeanne Ikombe na Bossaniote, mon sponsor privé, fondation Marie-Jeanne Ikombe. Donc désormais, tout ça on a pour nous soutenir ma maman, ma femme veuve, fondation Marie-Jeanne Ikombe zana pour na bino, madame Sagui du côté de Paris na Bossaniote, quartier latin au Bimba au grand complet. Tous en bango, tous sur la bango, tous à bongo na show de presse à Quadra Koraman, Marambelegana Kitoko et ambassadeur. Le lot peut frère qu'on bango parce que Bazari na masola au loba, il fait pas loba. Yango na ver bango poto solo là. Ah, Bibi m'a fait ça, Rambogo Bank. On demande na yona zui. Na motema na ngai zamba. Ezangi nzete. Natala nayeba zoki yoza pointure na ngai esoki eza plaquette maloba je t'aime maloba monotonie voilà ngezangi garantie lima pesa na boyo te grand prêtre na monise miso na ngai monise ba qualité ba défaut qu'est-ce que ça dit pambu na ndobo motambo bon attends-moi 10 minutes boro pourquoi kakanga ba oyo baleki nga na nyoso bazali nini nazala ngo nyoso landa kanga Carly Bello, londonien. Ya Chantoulou Melo. Maema nalingi. Afamba kenga la viola munayo. Viola munayo. Naeba. Destination bolingo nayo papi kake. Na boyi avama kama bongi na kobanga idiora Monica Falanga my sister ah ouais ya so Ferrari ae na lingi avama kenga na vionda muna yo mama Nona yo babika ke na boyi kolotando tora bapongi na kobanga Edith Yakwana. Voilà, c'était là Omba œuvre Oacha vraiment et pesa barrage nango en tout cas félicitations encore une fois. On est rendu un petit temps ils demandent prêtre gam tapé ça ngaipe. Pourquoi nganga mais président nous mon tout monsieur l'ambassadeur ya pambade apé ça va plan. Merci l'ambassadeur. Ouais, merci un grand encore, merci Nalo parce que baleki bana bazone di mayo ça fait du bien et ça l'a bien. Ya mami Kimberly depuis London nazo bossa na hotel il faut la confirmer parce que sans you
Toza Bouete, Aline Mouimba depuis Paris, Papi Fort depuis Canada, Madame Saki, la Fondation Marie-Jeanne Ikombe, et Zosali Saba Maman Veuve. En tout cas, Tocha Poa, ça l'a bien. Asso Ferrari, est-ce que tu veux capé dans les jours à venir aussi bien son moro et Yomoko Nakata quartier Lata? Non, moni soko yebite, soko yebi, soki po yebite, osana poso yeba ba yebisa yo. Na minute au sola boye, collègue nanga David Azawana, collègue nanga Flash Azawana. Tout ça signé ba titre moko na mouvement. Tout c'est la ramaka moyen koka, tout pendant qu'on enregistré si mo qu'il comprendre. Maman na sola on junior ndonda et ya batulema mon pote privé. Yo yebi jona des okende. Yebi ga jona des okende, maman so ya pepele. Calamité après les gens de Ubeta Awa, au monde ba titre tout signé qui. Moni Nyama Oyo, Amerika ko supporter Lyon. O Lyon ola la betele petour aleki wana. Et puis mbolo ko so moni okima. Ayal ko biso to kala monsieur l'ambassadeur ko follow mide. Do ba mbolo ko bilo mo mi keso chona kana kofi. Joana makambo. Do biso to makambo. Bon, Kolobatro bon qu'il est mon dit tout ça ko s'inventer, ya ko s'inventer, c'est ça logique. Moni mutso za kitoko mi lo ba oui moi c'est beau. Ngana kitoko tout ça là banini ngana élégant manini mais pourquoi pas ngana bagana danger parce qu'il a permis na muza danger donc toi ba danger danger à Ferrari tozozongela yo omba vous avez fait pratiquement combien d'années dans 4 quartiers latins au tigana nous signaler bana ya mboka titraité toi et moi de ta part ça te fait comment? Bien, merci encore na excellence monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide omoni na PCP à passer na bien ngate na pesa excellence Tony moi bakazadi éducation mbote maître Taylor Lubang mbote on va ver na biso ils arrangé ba ta prise ba idara biso talara tanga ba to vie ba idara biso faut toujours bien pour ceux qui viennent témoin en plein mais bi que banda excellence monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide a présenté bino omba batu ba komana nzala depuis a présenté bango aso Ferrari batu bazela nzembo asolo wa batu badai depuis a présenté bango mayase batu bazela depuis a présenté bango Flash a présenté bango ba Eric 4 sim ba 5 boy ba Izumba Xilindala ba JR33 code ya Niance batu bazela batu la la pongite na yebi to yebi bozape na raison sikoyo ngonga ngonde koki ngam na bisibino tadi ko azu bisabino oyo eza ombali pasa ngonge mbeli etikali ka rande zala to servir bino kaka mais yo bikara na mayele to ebite ka leki batutu mais na monda monza mapesa excellence monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide na moi muke onza mapesa asala rake soki azo sala loko il faut ça la bien ozo mon alors bien on a ezalaka be fort moko boye ya ba réflexion ya ba sacrifice ya makambo ebele oyo esalaki lelo nde tozalaka na doa mopao eza ba fruit ya ba mérite ya ba travail ya mon album ya quartier latin ba musicien bandeko boye ba eza déjà na kati ya boîte c'est-à-dire bandi déjà à part nanu yemei ah naza ikutu na maloba te maloba te mais maloba ta demi album ya ser na biso omoni koloba te esengaka koloba po so koloba ezalaki koloba te ngai ezala te so koloba te ezalaki te koloba efaki ezala ozo comprendre tobetana eloko wana tobetana elenge mbonda na yebisa yo eloko wana ya misiki Yannick Mayemba Londres. En tout cas lelo en exclusivité quartier latin à Palola Gaga pour que ça la bino bien bateau bota la biso pour se détendre bien quoi. Voilà qui là Patrick Trifazé Nabo Sanité Yemoko Guilé Banda Yena Weston. Weston Moutulanga moko Weston na bosanyo te yo yebinde to solaki Yannick Mayemba Londres Coxon Madeira mon ami privé mon colonel Jean-Pierre
tous les cas. Mama ngana bona ngama kambo ngana boyi mindondo yatina teo yakonyokolo nzoto yangai mwana ya moto nalimina ngana zela yangai liwa mokolo ekoya napema na boboto nazonga putuluwe bapangi ya Vincent baibosali ya nzambe inosamu weye nasilisa biso benyonso na koluka nazwaka te esika ya kopemisa ta motema ye moto akolinganga na bolingo ya mobimba oyo akomilongola te na bongidi ye soki aloti elongi na ngai na butu ye nasali ninio naweli nini nakufela se boboto elenge ya monda yoyo ebomananu moto te ezalaka na nyongo se moko nga na lelio nyongo ya maboko esimba mosala nga na ye oto keseneke te ya leo nga na nyongo ya moto te ya leo nga likambo ya moto te mama elenge ya mbonda yoyo nga na wiye bomalanu moto te ezalaka na nyongo se moko nga na lele nyongo ya maboko esimba mosala nga na ye oto keseneke te ya leo nga na nyongo ya moto te ya leo nga likambo ya moto te mama iyole lelo nga nalobi ye Francis Mpinda, le boss Lili Mapesa, le boss de DM, on a évité tous les gars. Ce soir, invité vraiment voir. Aïe. 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 Voilà. Gardez la terre au grand compét aux Anna Bango. Et les Gabonais. Sosalelaka mama bato balamuka kasi moto alongwaka na pongi te kaka soki soso elelio ebale bakangaka ngo na singa te o omemanga na mama bwakelanga soyo natika bozoba nasala mayelero ngai naluka nzela namilatisa ata sutani ya bonganga nzambe natika mazoba mokili boya boboto zoto ebanga makambo mama yolelia ye voilà yango na biso mwa refrain na elenga mbunda elenga mbunda yo ba refrain ngolusu sosalelaka mama bato balamuka kasi moto alongwaka na pongi te kaka soki soso elelio ebale bakangaka ngo na singa te o komemanga na mama bwakelanga soyo natika bozoba nasala mayelengo ngai naluka nzela ngai nakoluka nzela namilatisa ata sutani ya bonganga nzambe natika bozoba mokili boya boboto zoto ebanga makambo mama yolelia ye. Voilà. Omoni banze moneti ba elenga mbunda oyo eza banze momo oyo na biso moko tozali surpris Namour, il y a travail. Donc, monsieur l'ambassadeur, Aza Moutou Oyo, tant que là, tu l'as mougara. Tu as eu ça, tu as chance, Alexis Labussu et moi. Alors, concernant les Cameroun, pour la nomination,
mais na mono échappe qui on moké te na échappe qui on parce que to sola qui on déjà na asso Ferrari ya on a tigara qui déjà évolué quoi. Non, tu peux parler au Koloba. Au Koloba, tu peux parler. Ils ont des chances pour un artiste, musicien karaté. Mobi ke bato belé pe excel bien te Koffi Olomide ambassadeur, Koffi Olomide babati lukobo ça c'est conférence de presse, autorité mboka, tout le monde se pose des questions. Koffi Olomide même parti na Weranson et bazoé baté et kolega na ndenge nini kuna. Alors ambassadeur de la culture congolaise. Ils ont Congo, ils ont Koffi, ils ont Congo. Tu vois, et Koffi Azasko au Congo. Hein? Donc, il y a un moni, Makambouana, ils ont Makambu, il y a artiste. Mon état d'esprit, mais excellence, Koffi Olomide, ils ont un yako, de sorte que Makambu, ils ont un nom ils ont raté. Ça dit, moi, changement, côté artiste. Va se retrouver, ça dit, ils ont raté que ce qui a été yo quand on y a zapona yo quand expliqué au molo quand ils ont un artiste car musicien ti non ça dit que ça artiste peintre azana charge yango na moni charge wana ko diminuer ngo kana nini te ba plasticien bazali théâtre ezali. Donc ils ont tellement, ils ont vaste quoi. Donc pour permettre, on a cinq, tout n'a pas problème ni Nabino tout ça devant caméra, Nabino batu ya micro, ya média, pour ça la de sorte que c'est-à-dire moi boucha vraiment ma beaucoup. Ni moi alobaki Nabina makambo ya za bébé. Ça dit beaucoup jamais ko condamner bébé wa simbi moto. Yonde binonde batu buza boyibike mais boyibike moto asengi on za yonde wa. Alors, Nabino Sikoyo, on a sengera yo. Moi je demande, na nenga expression à travers yo bande comme sous-soupé, ezalaka boy bagé, bino pe bozana biso. Loka bozana biso, bosala ke loko ngo ikene mo liboso. C'est-à-dire, ba biloko ezalaka ke ozotu na mutu mo question mo netika ngo kende net. Non, culture ezala musique. Vous comprenez? Donc bo tshebo me mangelo on a ba ventilité. De l'homme na osenga na batu. Moni ba biloko bo mona ba nini bozwa ba faire au sérieux pe na mikolo zoya bon mona ba biloko eko salema pour la culture na biso ezalate quoi. Voilà, par rapport à l'exposition où les gars en Belgique, quartier latin grand complet ba ozala kuna, na préféré à se faire répondre dans le bio to zonga na. Ouais, question dans qui bien te lobby. Par rapport à Marambo ou les gars en Belgique, par rapport à culture, il y a œuvre ba misé au Koffi Olomide, il faut akende na Belgique. Na bande qu'on a yé mususu ya pour invité tel que Gims et Dadju. Est-ce que tout le monde a fait quartier latin encore complet? Bon, wana ezali bon. Ce qui nazo peso réponse au eza par rapport ya ndi mamozo tambola. Moni monsieur l'ambassadeur, tant bandi action na yé. Face non yé moko nam. Face à yé moko mais selon yé so moni que quartier latin accompagner, tu accompagner. Mais normal face non yé moko. A kenon ba ouverture ya ba faire na yé. Pomboke mon lageno ba mbanoma ki ambassadeur pambata osape musala. Soko mike mon quartier latin ambassadeur on va prendre quartier latin quartier latin. Bon, vous comprenez, j'ai dans bongo. Mais ma ministère a raté pour la décision ba baksa ko ya. Par rapport à la question on a moniteur ba nommé son excellence, ba nommé ambassadeur ya culture à quartier latin. Ba nommé ambassadeur à quartier latin. La culture ya Congo. C'est-à-dire Congo oyo awa anakati tili banda. C'est-à-dire côté tout mututu asala mama culture yo tali mama ya Congo. Donc les rambo le quadra ambassadeur nae quadra. C'est-à-dire que par on a ça par rapport à question oyo au Kusebiso. C'est-à-dire tant on va noter est-ce que quartier latin vous avez le grand complet on nous commissaire vous réduire pour quartier latin ça que loko moko. C'est-à-dire la carte tu vois pourquoi c'est belé excusez-moi eza na nenga mabeti pour ça ambassadeur il y a quartier latin il y a maître Liolo il y a académie de beaux-arts talaka point de presse sala yango point de presse académie de beaux-arts côté sala bikeko kuna musique la kuna mama bikeko c'est-à-dire que non na carte wana bato basala bikeko bali baninga na biso pe mususu eza soko bitotanga na nenga mabeti
la culture, la musique, le quartier latin, Wenge wana ni bakobeta wana, c'est-à-dire que na bango toujours dépendre l'ambassadeur de la culture. Parce que Wenge wana tozonga pe wana, la plupart ya ba jeunes talents on a pe Wenge pe apparemment pe baza pe contenté na nomination ya ambassadeur. Tu tozo kota non tozo kena biso yoka po tunanga nini problème ezaki culture ya mboka ekomi ba Wenge wana non tolongoli kasi bandeko mususu ya ba musicien bandeko mususu ba musicien bon c'est clair non la poité bandeko mususu ba musicien oui ya so Ferrari binga pe comme na Ibrahim OK flash beta ba toli ils ont raté ba faire ah venez na yumto banda boro c'est 0 vraiment ya disikianda natikali 0 nga natikali maboko mpamba ye sheri nanga ke atikelinga sendaka akozonga nalela te mobembo ezali liwa te nazela ye atako bamekinga na nsima na kipa te masuwa ememi ye monano motako te nalela te sheri atikeli ngai foto napesi ye mpe oyanga yatalaka nga abosana te awakaze nalangwelanga mama nadangwe eteni amemi ye ya molimo natikali se eteni na mipesi na yaweo losambolanga nzambe abatelanga na ye tomonana lisusu na kati ya ebale maswa ekomi mosika ye moto nabengaka eme ye wana kokende binzoli etangila miso lokola mbula nga na libongo lokola bakatinga makolo nakonyokwama susi ekonyokolo ngai eme yawa yoroke satala komeka ngai molimo na nsima falanga sala ozonga ye bolingo yanga na yo eumeli te monika falanga ye yolelinga la femme olingo mwana mama yoleleli yenzonga sende ya bolingo yoke okumbinga mbokendanga ozonganga nalanga na nsima mwa moto epazali elaka bolingo mpo nini esalemaka boye moto yokolinga ejour ifo akende baninga balingaka bazwaka litumba noyanga bolingo etanelise ntongo zamu mokuya ekanga minga na nzoto ngai mwana mama mokuya etingaka minga na nzoto ngai somi eloko bolingo enyokolo sengole eloko bolingo enyokolo se mangili eloko bolingo enyokolo malilie eloko bolingo enyokolo se izumbatse baninga balingaka bayaka sante o oyanga bolingo esilisi ngai nzoto bandeko natikali kaka mikuwa ya mpamba na se ya poso natikali kaka mikuwa ya mpamba ngai somia mama David ala oya mikoleleki mingi ezala oya nokinga nako aye ezala oya nzoto bandiko kima emewa bolingo kobosana te sherie yotiki mwana moninga na pasie yotiki moto nzambakela na bwale yotiki moto lingaka yo na pilie zonga noki lilima pesa zonga noki ndonda ya batulema Yannick Mayemba Londres ya kae zonga noki ange mapesa double zonga noki nabibi mapesa zonga noki ya pichu mapesa litringini premier classe zonga noki voilà quartier latin au grand complet tozalaki na bango toza toujours na bango parce que basalaka mosala ya bien voilà famille mapesa na pesi mbote po toyebi nayebi vraiment donc wana famille na ngai ouais kata moi dimiko ngai pe na pesi monika falanga liata 2000 ano
te nga napesaka docteur Bona Egongo na mama Siska na Matadi. Voilà, docteur, meilleur docteur quoi. Après on s'est rabino bokela nga mo deux personnes. Bibi mapesa maboko bang. Après on posa bokela nga maboko bang. Bokela nga ta mo deux personnes. Ivija mapesa au séparateur. Voilà, Yamami Kimberly depuis London City, Alinouima depuis Paris, Tressiland boutique Belchican en ligne. Yamami Kimberly. Yamami Kimberly de la part d'Ibrahim. Yamami Kimberly na London, Salam Ebele. Yamami Kimberly. Yamami Kimberly. Tolelo mabe. Na bosani pété réflexe et pas ma bijou, na mbinzara ko tourner réflexe mais Yamami Kimberly. Tolelo mabe. Aline Mouimba na bosani yote depuis Paris, il y a Dr Jackson Lubanga, mais à ce Ferrari album et Dibanki en tant qu'un artiste, vous avez rappelé dans oreille musicale, album ne s'est pas ça qui. Non, l'album est bien belé, c'est pas le single, il va être bien. Si on attend une mot comme une jalousie. Tu n'entends pas, oh, nous sommes malades, c'est pas le single. L'année passée, l'album est bien, ça va. Oui, malade, c'est pas le single. Oui, ma bé, car oui, c'est pas ça, non, merci. De ta part. Ouais, de ma part, quand il vient dans le lobby. L'album est bien, vraiment félicitations là-bas. Pour mon élo, ma bé, ils ont raté tant que mon ça déjà logo. Pour ma bé, mon sou, c'est pas votre monsieur, ils ont raison. Mon étinze, mon on a boulara. J'ai une baloba. Ngata moto azalator. Des fois, quand ça a raison, quand ça a nango. Yango monaka balikisaka ena jugement. Po baeba nini zotinda ya sala bongo. Po bato mingi na nzela gogo bozula bonheur. Bakosanga biso kuna nzela zate. Lili Kaniki, tu as participé non à Lili Kaniki. Lili Kaniki, c'est Lili Kaniki, grand mot le brassard. Maman, moi cala, mais yo parole là. Si c'était, oui, si c'était mon excusez peut-être. Ah ok, c'est bon. Si goyo, na j'étais ma pamba mutakomi ayaye, akomi otosambi beko no akomi famino, fumona ke bolingo ezaka kama lobamba, et déjà li bolingo ezanango bitumbaze. Donc biso tout. Hein? Na ba raison sur bat bazouaka, na ba faute sur bat bazouaka. Mami Kimberly. Tolele mabe. Yaka ndebo sali boy. Toi de abia biso tout ya Mami Kimberly talaka et puis Carly Bello londonien vient. Obi Carly Bello londonien. Oh Carly Bello London. Achatou Melo, Galate, Bazo. Weston. Ah, na évité quoi. Voilà, Kalate, Flash. Quelques dédicaces d'ailleurs parce que tu as commis des chité. Bon, mbotelanga liboso na pesi bana nanga. Exaucé Nathalie Mosenge et puis Yemoko. Déjà Kajos Mafolo déjà Kajos Mafolo déjà Kajos Mafolo Flash musique ayo na parada vya umba et puis Yemoko Bona Egongo merdi on a donc yebna héritier du trône deux fois té voilà ba voix chez Ali quand même ba voix chez Ali non na bosanga ngelo mo na bosanga petit nanga mo be affichongo maman mokondi para française. Donc il y a aux Angleterres face au salam na ina petit nanga Call of donc na episode petit wana na ba love belé taka love on a pas qui mis problème héritier ngoma na new class na Willeri Kabambar deux fois té voilà ba voyage dans le jour à venir quartier latin to bien vous a sandu ko ba voyage biso na voyage to lobelango te po est tellement belé sinon on tanga ma voyage ba programme voyage et ko perturber peu moi. Mais tous ont quand même programme en mouvement. Le mouvement, tout ça bien. Nous faisons bien. Bandou les alliés, Baliban des alliés. Et ça venait belé. Le programme les a un peu saturé. Pour moi, au Tobandeux, ils ont saturé. Le programme est belé tellement. Il a tellement belé. Deux fois. Le 25, tu as un louchi. Donc voilà, c'est ça. La date est belé, maman est belé. Mais quand on reçoit l'album d'Abso Legends, oh, tu as vraiment mon thème ya go guitare. Kala. Zinga Obama salanga l'entoulan zinga au bord de la rivière. Ah, hello, ça va.
tuna susu question na tuna question na nini quand Roswa album Nabiso légende Bakalakala te ya. suite to saka oh kalakalate quoi vraiment. Voilà, c'était là Omba Asso Ferrari Flash bana ya papa moko oh basala musala moko. En tout cas merci na DJ Frank Chentemba bande onanga olobaki bango yoyo ya mami Kimberly naza bosse Tolelo mabe Aline Mwimba depuis Paris, ya Dr Jackson Lubanga, Tracy Landou, Doti la grande boutique en ligne na Bossani Binote. Toka bon na bino honorable amour multiplication Kevin Leo amour multiplication amour soustraction te amour division te amour ba moins te oh amour multiplication Ah, maître Taylor Luba. Multiplier amour multiplication. Multiplier amour multiplication. Amour soustraction te. Amour division te. Amour ba moins te oh. Amour multiplication. Igauza mumoyo yengi. Oya magati na mokokoli. Elengina elenga kaviara risi obaliaka na petit apeti na ngayo yo ndoto na ngai yagunezazu apeti na ngayo yo ndoto na ngai taleta jusqu'à la nuit dans la bien multiplier amour multiplication multiplier amour multiplication amour soustraction te amour division te amour ba moins te oh amour multiplication Mazimba mamé Yo disi kianda Congo Cash. Yo répéti na yo. Les 27, les 28 chérie locataire à l'otaka kololo pango okola lesili elenge komi osenga kofuta na plaisir efuti mawe bwaki ngunda na bwaki te mpona nini pasi ya boye vie chinois otie manzaka na sose koyelenge kofuta ya lelo kokende te vie chinois ya lelo kobima te vie chinois ou bien comment recevoir c'est des volants bela moke eza mobe kwa sala bien amonika fala la justice a ebiango. Voilà, côté de mon abisso, quelques salutations na binotou bana poto botali biso Aline Mwimba depuis Paris, ya Lucien Chibangu. Ya Lucien Chibangu na Bossani Ote soki toza lelo boeza pona ya Lucien Chibangu. Un grand merci na bino batotu botala biso na poto. Vraiment na koti mba mami Kimberly tolelo mabe tolelo mabe tolelo mabe tata kata tolelo mabe tolelo mabe tolelo ebesidian bazali bazingi bamoni obelo kwezalaka Erengi mokoye mopao mokonzi erengi mokoye mopao mokonzi ekongo mobimbe sepela excellence ambassadeur mopao mokonzi ekongo mobimba Afrika mobi kwata ningiza batabokone 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 ya batabokone Bangkok meli Bangkok Kuteba Bangkok Hello Biria Bangkok Ana nimbiza batabokonwe batabokonwe Légende, l'album des albums. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.